L'histoire de Kobet est là où les lois copé ça yo passe bino ba parents ba jeune fille au bozo kaboti karaba na bino boti mwana otiki mwana epa ya maman na bino grand-mère na bango oké ko sala libala côté mususu epesi pasi mwana mobali na âge ya 7 ans ya baluka kabongo ngungi moustique po amelaka oncle na bango makila amelaka yewana a transformer yo comme essence na butu po na abimaka ataka na avion na ye nani nde apesa ke kindoki wana azoki kindoki wana epa ya nani bande koliso to kobetela ona tongo lelo yango wana ko pesa yo pasi ya kosakana te toloba nini ye komi fin du monde komi ndenge nini toloba nini ndeko oya kana ekoloka kwei na libabe to ndenge nini kasi tala soso oyo na elongi ya makaku ya singe ndeko oyo nini fin du monde to ndenge nini soso azali soso to azali makaku makolo soso elongi ya makaku oyo nani bakangi awuta koloka wapi to koloba nini yango to développer encore na émission ya lelo kobanga voici un poulet qui a visage, voilà, c'est ça qu'elle a. Un poulet qui a visage, qui est encore vivant, hein. Vivant. Un poulet qui a visage. Ça qui était loin. Voilà. On va voir si vraiment c'est pas vivant. Un poulet qui est vivant, qui a tête de, c'est pas l'homme ou bien on dit gorille. Voilà. Joli coup de filet pour la police nationale congolaise na niveau ya Kikwit et pa wapi bakangi plus ou moins 69 mobondo. O ba neko sa terreur na ville ya Kikwit basi na mibali ba kosambesa bango lobby na tribunal ya Kikwit et pesi passe ba mobondo ba komiti na Kikwit ndeko. Les éléments de la police et bien sûr le FRDC viennent de mettre la main sur près de 69 mobondo. Ils vont être jugés demain dans la ville de Kikwit à partir de 9h. Après vidéo oyo etambola kibongo na réseaux sociaux to mona ki epai wapi Diego oyo maki bongo mama na biso Yvonne akata mike ya kundela na lopangu balobaki ki abimi kasi vidéo moko etamboli et ça la rage na réseaux sociaux et que bazoko interviewer Diego abimi na été azali bongo na prison to ko ça analyse ya vidéo na biso na bino en ensemble est-ce que vidéo les ali photoshop vidéo les ali montage to ndenge abimi ya solo to abimi te est-ce que Diego est na prison to est na prison te yango to développer yango biso na bino awa na émission ya lelo tongo na mokolo nelinda linda o yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda losako e mwasi alipeka sola zala kobelengi na mobali ya kwiti isongolo bana Djobour, bana Dirban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique, Mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole, tanga kara na village ya iso likamboza na mboka baole lisa. Ngiri Lokole. Mokonza mboka na mitingi ya koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise ni so pe Afrique. Yana Lokole TV. Sanga plaisir. Allez, téléphone na yo. Kota na YouTube. Kota comment Lokole TV. Allez s'abonner. Fina Moussapi. Toini. Bisous. Bye. Lokole TV à fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba banda
de 0 à 3 mois yango yo so toye awa de 6 à 9 mois toke wana de 9 à 12 ans toza na nyonso bana mibali na bana basi so toye awa omoni oya bana basi ndenge mwana azopusana toza lokola bato yene 8 ans ti komata yango yawa koto yo nde makambo mwana azobima ndire ministre ya bataille nyonso yango Samuel bachuchu yango yo abika latisa bana oyebi ndenge tobutaka elengi tala bafeste bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingi osomba biloko oyo omoni ke olingi osepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka li benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kuta na kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala soki oyebi ngai merci longoni ya matondo ezonga pai na yo. Kasi soko yebi ngai te yebaki abengaka ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Bandeko to kuta na chaque fois pona ko beta masolo oyo masoto betaka ezali solo kosunga batu po toli kosoba témoignage po awa to betaka masolo pona ko nuire batu te yaya soki to beti li solo omone ke li solo oyo e concerné camarade na yo famille na yo ndeko na yo e ke to beti yango ndenge longo banité po biso betaka masolo kaka ndenge bapesi biso ozali na droit ya kobenga biso na limemi ya papa Fiston lisolo lo beti tali ya famille na biso ezalaki bongo te tala ezalaki boye to kozonga po to ya ko corriger kasi kobenga biso na loyenge te ko finga po ko finga dans la solution te bo combien c'est que bien masolo o to betaka ngo pona ko nuire batu te pona ko sunga kaka ndeko yo mutota la ngai wana peut-être c'est une erreur au corriger et si quand on de quoi longaki yope olonga et si quand de quoi koyaki yope okoyate ezali émission ya éveil ya conscience on a ça ronde de ko chaque fois et le quoi liboso c'est la son ba j'aime to aimer vidéo ce que aimer vidéo partager vidéo mandeko partager vidéo peut-être li solo oyo yo bien intéressé ote ozali na tina la ngwa ta soki mukete papa Fiston ya beta kama solo ba via bato oui papa eza masolo ya via bato te masolo ezali ko sunga kasi ko partager yango peut-être ndeko moko zalaki na ka oyo quelconque kuna ye akobika te c'est que bien dans le bar à chaque fois bisto zali ba remplaçant valable soki na tango kala ozwaka chance ya kotala te émission e bandeko le Afrique numéro 1 l'aventure mystérieuse combien il y a Patrick Ngemandong en Afrique numéro 1 chaque dimanche à 21h je crois soko tala yango te tala chance yango radio lokole bimi soki pe otala kate na émission e bandeko le Congo Brazzaville c'est nous na deux chaînes Télé Zaïre na Télé Congo. Et ça qui OZRT, voilà, Office Zaïroise de radiodiffusion et de télévision. Voilà, mémoire et ça la caca. C'est que bien. Na
Télé Congo. Télé Congo, voilà. Na Télé Congo, vous avez une émission à Keba la caméra. Keba la caméra, il y a papa Nabiso, Patrick, non, Georges Mbanda, voilà. Patrick Mbanda, vous avez une aventure mystérieuse, Georges Mbandande, Keba la caméra. Mbote, na famille à Patrick Mbanda, on a musala qui toko, musala talabiso lelo, ba remplaçant valable. Et ça la ma solo. Yaya. Keba ka esi ko zali kotambola, caméra na biso ya radio lokole, et la narabino kakaboy. La narabino kakaboy. Pour ma solo zali awa yaya to ko beta li solo yo mto ba to beta ya lokuta tant to ko beta li solo na on comprendre ba kama yo komi boy bo komi c'est que bien. Merci na sponsor na biso Mama Charlotte Kaputu la dame de fer Oyo asala ki émission Oyezala Oyo andima ko supporter émission du début jusqu'à la fin. Merci pe na deuxième sponsor na biso Mike Josh. Otali boy Mama Charlotte Kaputu sponsor. Na bouja ninga na boy Mike Josh. Donc vedi makama bosala ka na radio lokole bokomi c'est que bien mandeko. Kasi ya mboto bete lo solo tika tokuzala après Oyo. Voilà, Bilenge Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek Okomi, depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà élié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana Naba Histoire Nokoya bien. Vous les avez vraiment mis ma leçon d'enseignement. C'est pour s'abonner au CP. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile, ezawana kaka bona kosepelisa biso, nangana bino, toza eloko. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Et comme aussi bateau vidéo, vous allez comme ça là, autant les réseaux sociaux et pas wapi soso. Makolo ya soso mais mutu na ye ezali mutu ya makako ezali fiction te ezali montage te ezali ya solo bande konde bale komona ne pesi pasi et ça là bon na Côte d'Ivoire je crois Côte d'Ivoire to la Cameroun en tout cas ça rabino Afrique noire to ça ka ndenge moko to yebite soso wana makina ezali ndenge nini est-ce que azali soso ya solo to azali mutu akene koloka quelque part akoi abongwani on ne sait pas et donc comme singa mutu apena kangi ya simbi bien ndenge botana image wana moya ki mezaite otali bana makolo ya soso yaya tala makolo ya soso elongi pena boy oe mutu ode bole komona na papa kobanga te tala pena elongi ya makaku pena makaku pena za pembe sikoyo elongi mwini bozomona bana na sena ye soso. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout le bayangonin ezali raskaka ya sika ibimi mélange to ndengenini est-ce que soso asanganaki na makaku to ndengenini po mutu pena ibimi yango wana ya makaku eko mona na se ozomona makolopene ya soso de makola soso balobi il paraît que mutana ekoloka parce que biso to bateko ba oka so ya ko maraki ndoki est-ce que ne so ko maraki ndoki on ne sait pas to lakse bino awa comment est-ce que balonaki aubergine je crois balonaki aubergine bisela biso maki balonaki eloko mo songolo et bisela biso botola ça bino awa comment est-ce que maki bota na nzete c'est-à-dire technologie mais na cadre oyo na éviter technologie yango ya marque nini oyo ekobimisa makolo ya soso ndoto ya soso mais elongi ya makaku est-ce wana chimpanzé wana singe to nini pena pasi ya kosakana te ezali fiction te ya solo la nani de quoi ko expliquer moko kobanga tala. Alors, à toute la population de Côte d'Ivoire, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Voici un poulet qui a visage, voilà, c'est ça qu'elle a. Un poulet qui a visage, qui est encore vivant, hein. Vivant. Un poulet qui a visage. Ça quitte loin. Voilà. On va voir si vraiment c'est pas vivant. Un poulet qui est vivant, qui a tête de, je sais pas, l'homme ou bien on dit gorille. Voilà. Singe. Voilà, singe. Voilà ça. Un poulet vraiment équipé. Un poulet qui est vivant. Ça se passe ici à Man, à le village. Voilà. Voilà, sur le propriétaire de ce poulet-là, ouais. Celui qui est là, il a asé le village à Man. Voici son numéro 01 42 22 01 32. Appelez massivement, c'est réel, c'est encore là. Si tu veux prendre photo avec ça, voici le poulet qui est là. C'est vivant, c'est à Man, à le village. Le poulet qui a visage de singe. C'est pas mensonge, c'est réel. Voilà. Le poulet là qui est là, il a visage de singe. Ça se trouve à Man, à la rentrée de Man, à le village.
Voilà, 01 42 22 01. Appelez massivement pour prendre photo pour voir si c'est réel ou pas. C'est la réalité. Merci à vous. C'est M. Salier. Merci, merci beaucoup. Voici la famille. C'est la famille. Voilà ça, c'est le poulet qui bouge. C'est le poulet qui bouge. Bouge vraiment. Makabuya Mobondo Oyo. Et bali ko zoape mo en plaire et zoaki en plaire ah ouais en plaire makasi tant makambu oyo ya ba kinapere bimi boy to moni on dirait dimne nzoka e dimne te parce que ça rende ngwa mukile na mouvement te et ça qui mabondo sali boy tant mo kinapere bimi allez to kim normal kinapere to sima mobondo nzoka ki mobondo eko continuer joli coup de filet la police nationale congolaise particulièrement police na biso oyo ya kikwit nzoka ba mobondo ba combattre na kikwit. Police a tiré bango maboko 69 mobondo na ville ya Kikwit bogale ko sala nini finalement c'est quoi ezali sengo po na bino okataka batumitu ko tchaka ba désordre ko semer terreur na population joli coup de filet bakangi bango 69 et donc comme biso bandeko na bana ya basi ba mobondo qu'est-ce que vous cherchez au juste mboka oyo ya Simo Kimbangu mboka oyo les grands Congo avec Kabandeko ya Vuruzi Kimbangu Congo ya Kipa Vita Congo de Mobutu Congo de Kasavubu Congo de Lumumba Congo de Laurent Désiré Kabila bo sakana ndengo na boyepena pasi ya ko sakana te yalo tala ndenge ba préandi ba simbi ba mobondo ya boye biso na mizura boyi bokomi c'est que bien landa 22h18, prison centrale de Kikwit. Là, les éléments de la police et bien sûr de FARDC viennent de mettre la main sur près de 69 Mobondo. Ils vont être jugés demain dans la ville de Kikwit à partir de 9h. Là, moi, c'est 10. Ok. Nanobaki yango déjà ne bandeli bandeko totalaki epai wapi tangu makambu oyo bato oyo bazoko longolaka bato ba organe ba bimi na ba kombo musu ba yemba ngo ba langa nzembe consort o bato procès ba condamner bango plus vite bona éviter pona nini pona tomoni ba acheteur te tomoni ba dealer na bango te nan tomoni ba mo grosso na bango te ba condamner bango ça c'est pour étouffer dossier ka boy et puis le to ko ba bimi banda vidéo mo l'accent ki awa na réseau social na rotolo pe vidéo na robanda sous vidéo wana to ko bandela yango pote la vidéo wana bimaki awa balobi ono ba moni Diego azali nani Diego azali mwana mobali oyo alelisa ba ça fait 1 année et demie presque 2 ans oyo bazwaka epa ya mama une certaine femme qui s'appelait Yvonne ozaki na bana mibale Yvonne abana ko sambela la CFMC ye azwaki il est comme étant chauffeur et par après développer une relation amoureuse comme moi plus tard Diego a kataki Yvonne mike a tient à ça qui a koundé na lopango et puis ko déterrer toi comme on a tangu tomoni Diego na vidéo moko songolo na un certain big boy oyo osala rage bikolo oyo azoko dévoiler ba secret makambu ya barin makambu ya organe ba moni balobi no nzoka Diego abima na yebanda kala c'est vrai ou c'est faux kasi tangu vidéo etamboli
Batu baluki tu vois quelques temps après, 2 jours après, tout le monde vidéo sous bimi. Oh, il y a interview. Il y a Diego Angwana avant de mutotne mituna. Yo, oyeba na big boy wapi. Yo wapi. Alati blamba ya prison. Na ebité. Est-ce que si quand basali, et ça prison ya solo? On bozo mona wana. Et ça prison ya solo, et ça na bureau ya bokonzi moko na prison. Pour la mona simakuna, mutazo le ba fenêtre, ba fenêtre za kuna. Et ça ba fenêtre ya prison, bandeko basala na prison bakala. Ya atabino bo sunga biso. Ouais, ça prison. Bon, le kambouté, ceux qui pas bimaki te, ceux qui bimaki, tokoyeba, tokosala analyse biso na bino ensemble. Na lingi, tota na nous vidéo ya liboso, oyo bazalaki na big boy, et puis tozonga, to combiner yango na vidéo oyo azokolobake ezali yete bon tozonga. La nana. Bande kuna ngai, bota la vidéo au bien. Bota le kiri o ba uti okanga abakina pa bato mwamba na simbiso ki micro wana yenda osambat siko bota la Diego ye wana vanda la tipo la chocolat kangi maboko nzoka te Diego abima prison ba bimisa ye mais to monaka aba condamné ka Diego condamné à mort mais nzoka te Diego abima ta ye yo ne kiri nete so bozwe ba Diego oya bomaka mama Yvonne asambela nani ona mama Olangi o mama azwaka e akumbaka e akenda otika pe bana na classe oya bomaka e akotaka e na chasser akungie na lupangu na yemo ko ya mama Yvonne nete so bo se souvenir na histoire wana tala Diego nzoka te Diego abima na e prison bo partager na vidéo o mama mboko eza bien te to mi batela kaka pour ça, Tolandi l'état mawa toko sila. Donc histoire est complice na ba. Yo comment on a? Diego. Yo ba ganga yo a depuis quand? 2 ans. Ba ganga yo pour la makamuni. Yo nani big boy. Boye bani wapi? Photo na ba image na yo ba video na yo yo na big boy libanda ezali Eza na pavillon 3. Vous avez na pavillon 3. Vous se filmez qui? Na vanda kaburi. Na osenga ni. Nous on a dit ça ba quiz. Ba quiz. Quiz na kati ya prison. On dit ça quiz na ngai eza na ya quiz era le premier décembre. Voilà, bande ko je crois botali. Vidéo ya liboso wana o basana big boy to kozongele yango. Kasi to zwa maloba oye alobi awa na ebite pourquoi est-ce que vidéo wana ebimi kaka tango vidéo oyo na big boy ebimi eba ko chercher vidéo oyo et pas wapi to moni ye Diego prisonnier soit déjà prisonnier ebite vide za la prison kuna est-ce bakata bango pe suki na ebite bien coiffé a tracé mandef na très bien azokoloba na très bien que non ayeba na big boy na pavillon 8 ali pavillon 8 ou 12 soki 8 te 12 de quoi lobi tolina bino wana nde sika ba yebalaki ye na big boy ye na kati ya prison d'après ye aba def saka ba quiz ezaka ndengo wana 8 yoka basango wana ponde ko na biso o aleka awasaka témoignage ya kuluna alobi ye pa ndeko kalinga basoso kuna ezalaka nango do ye asala commerce na kati ya prison ya ba quiz ona ba tutu ya ba quiz ya dendo to ya soso po yo to ko banga yo Diego to banga yo Sukolo e kamisi biso. Soki ya solo ke ba konzi ya prison, ba lingba démentir que Diego abimate. Pour nini te ba filmer ke na cellule na ida boto mo na kasa la prison? Ndenge be ko na cellule, ba ene na bureau ya mokonzi seulement si et si ka wana ezali bureau ya mokonzi. To sala ka analyse. Soki ya solo ba démontrer biso ke ye Diego abimate. Il fallait que ba filmer ye na kati ya prison soki pe na pavillon 8 soki pavillon 12 soki wa bazali ndenge ba bima ba ozoya ba ye na ye avant d'ici tout le monde ga bou image apparaître mutu bana bien ba favori ba dresser bana très bien ba dresser
allez bazui elamba prison na ya kamere bala disi yango na likolo ay koloba ba tune mituna yo bimato bimate okota prison moko ni ono ça fait 2 ans yango déjà au sala nini makamba sono bapeso yo la pena pe bien te ba tuni ya likamwana o ezokisi batu mutema yo to mono na video na big boy ndenge nini big boy o criminel wa kangai bakamo barin ote big boy bakuta na prison ça fait quelque temps donc big boy bakanga balemba eba na prison yeko na ndeko teka badendo sikole comme 50 maneko na fungo ka esprit doit fungo l'esprit on doit réfléchir ensemble moi je réfléchis en haute voix yo pesi ko tala ngai to réfléchir pour la lumière parce que le camo e pesi ngai mutu ko soit e pesi ngai ko banga na bangi makasi assurance ezali ke bandeko bakanga miwana ba criminel ya basta mibale ke ba ko sa liberté te poto mona ki yango ezamba liboso te fimo ko boy to la bino déjà awa ye bakanga ye bana kala pro kinape batu mais batika ki to mona ke na concert faire des chants de poule na faire to mona ki de comme on rende moi to mona na concert alors que non ai ko senga nyongo na yenga fanda ki wana nde bo mona sika fanda ki wana ai ko senga nyongo na ye akuti ba big boy ba osala bazo yemba na mona kasa prison zaki na kati ya prison bona yebite ndeko bandeko ba konto ya prison ya makala to ba na prison to ba kondi ya prison mais ngana yebi ke so ba kangi mutu ba pegisaka ye ata la sentirité et le komoko te ba saki te na yebite tala sikoyo Diego nengo ala so Diego alati pena montre alati montre yo na prison ta montre nengo na bien montre lokola yanga pena ya Mike Josh montre waterproof montre oyo ya Mike Josh na road na ta piscine na nager pena donc ekufa na ngote vous comprenez montre ya Mike Josh ezandengo na waterproof Diego pena ti montre na saki pena boye avant dia zoyoka alors c'est pas foutre nyongo naï est-ce que la prison solo on ne sait pas ce que dans les prisons to boité bon fournir sur ma preuve encore il y a ma casse plus que oyo interview on va s'allier nga personnellement ça langage que nga et convaincre nga été interview on est convaincre nga été ce qui ata il y a solo Diego azana prison alors ba kondi ya prison ya makala bo faciliter biso po et tout qui motema na biso mut oya boma mwasi ya batu atika bala ba orpheline Maman Yvonne oya bandeko sunga famille na ya akata mike c'est nous abete alongola bloko akata alongola sakana oteka to yeba te mo akata kata po fala ba mona mbimba bo kieti akata po ani pour les rêver c'était non n'est-ce pas bon obi à la prison alors et c'est simple bon filmer na kata prison image wana vidéo to s'appelle na ngote to ndimi ngote bon filmer pena Diego pena bien na kata prison kazali to mona yi so wa mona ni te do ce que mama trop pour bureau wana ese batu basa la prison makala brebi bureau wana bureau ya mokonza prison ya makala ça rende ngona to ebite mutu na to mituna azali nani moi si vous avez un peu de nani parce que to kolanda bino muke na sima kuna image mo monter image na bien mutu maka le kana sima na fenêtre kuna azali nani est-ce vous avez prison ya makala to yenda ko ya mutu ya évolution salama déjà à l'époque na kalizala ko les écrits restent les paroles s'envolent. Ce qui est comment n'a pas parole, n'a pas écrit, n'a pas vidéo, ça reste. Ce que tu es bien, lettre par lettre, pièce par pièce. N'a étudié vidéo, la zone d'immatrique est authentique. La zone d'immatrique est authentique. Bon, tout comme tu es sauté tout comme boy. Ce qui a solo Diego dans la prison, bon filmer, bon l'axabiso. Tout le monde a dit qu'on a prison pour mettre mon abisso et quitte. Si noté, ma watro, et silité, tokozonga le sous magamba Diego Oyo. Yangonde radio le collé. Pour ça l'investigation, tokozonga te, mon ami personnel, commandant Congo Anderson de Djobo, Roumela, c'est que bien, on est ensemble. Voilà. Tokozonga magamba Oyo. Tout le monde a Kambouya, Mike Josh, bon, moi, dit que compagnie. Brand marque déposé ya sika ya mwana mboka oyo asali pour la kotombola bendele na biso na mboka ya bapaya ya auquel États-Unis d'Amérique okokuta pena doki esika ba classe pena doki ba brand ba marque déposé okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yikolo baboye
bande ko belé ba ali ko benga boso ko benga biso mais pesa biso numéro Mike Josh d'ailleurs numéro sur le kayangwa bon numéro Mike Josh yangwa ta to ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezala ngo simple bande ko site yango wana yo kotigara na site soko lingi ko somba oli ko sa commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotigara na site bandeko site yango azo telebino site yango wana o kotigara na site wana donc okota site e ko pesa o boyinde bo moni ozo mona wana comprendre site yango wana o kota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran au côté on a marché au talib article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya ko sakala te nyo surtout au on besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage arrivage ya ba sac ezali au sac oyo Mike Josh ba ngai nyoso ga radio lokole voilà pour la papa ça qui prenait au taper laptop vous comprendre au laptop donc laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh nyo sorti ko linga kotaka la site wana ko mona yango saki oyo Mike Josh et silika kate voilà na saki bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye ya to ko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet o azoki ate ozomona ozo kata na ba sachet zokata na ba sachet ya to ko mettre li solo to continuer information tire to le barambo ya sponsor po ezali non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya ba misusu ba mekaki me simba kite voilà to attendre ngwa to bonga sachet na sima voilà montre oyo eza waterproof ba waterproof à l'accident c'est à dire que montre oyo na la tango boye na ko so ko na piscine na ko kota na mai na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo ekobeba te ya montre ni lataka soki ezalaki ya griffe ya mundele ya étranger ne mbangu o griffe wana ye soki nini soki songolo paka te ya Mike Josh ya mwana mboka montre oyo na kodina na mai na sokolo na piscine poka toza na hiver so tu na été bobwenga na plonger na piscine na action moni montre pena ngoyo eza ebele ya kota na site wana kota na site commander soki o comprendre te benga Mike Josh numéro ya ngwana obengi ya ko benga ete pona osenga musala epesi passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo sute benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pona commande obengi pona commande soko comprendre te soko possibilité o comprendre ezali soko ko dans site o komona nyonso tout ezali noir sur blanc bandeko ya na ba lunettes Mike Josh comment dire vous comprendre est-ce que vous comprendre lunettes Mike Josh ya nyonso tout o sala ngo besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te ya biso na bango différence yena c'est pas la ba défilé de mode ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to ko lakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozo ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so takala kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to teli yo site yango wana kota na site tala ba article nyoso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa ya to na ma précision mo mukie pour ba kam etali ba super wax hollandais na ça gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya ba actionnaire na Visco baby Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire problème te alors bande ko babenga kebele bande comme ça ba commande on a besoin ya 10 pièces on a besoin ya 15 pièces et ça la boye ba ke et te ka ba la prix des gros
Alors, prix de gros, on a pour Mike Josh, à tekela yango, bakoya ko tikela yango, tina ndako, na ton boutique, na adresse au groupe ça. Et c'est gagné na yo, osko 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça, quantité industrielle, pour pia mouki wana batie, et ça pour na baso en gros. Ce qui ont la moyen que sont en gros, te bandeko. Ce qu'on peut si oda, wana, to pour sola qui en gros, au qu'on peut ça yo. Dans la commande, il y a 5 pièces, il y a pièces beaucoup, il y a 10 pièces, il y a 20 pièces. Beaucoup zelati et qu'on a 50 pièces, comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben qu'on livre DHL s'il vous plaît, tin adresse au yo kopes. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on peut si commande na yo, na lingi na 10 pièces qu'on les laté, qu'on bangaté et qu'on y a qu'on peut ça au délai au 10 pièces de qu'on y a. Ce qu'on lingi au zoango dans 2-3 jours. 50 pièces malamoko. Donc bande ko en Europe, en Afrique, en fait en Belgique, en Espagne, en wapi partout, en Congo, en Angola, bosanga, surtout batia Congo Brazzaville, botika kama puta, mama ya Congo. OK, ndaka lomé ko somo maputa ouais ça ba puta ya Hong Kong, auto en anglais fait fake, originalité. So mbatekla ba super wax original na Mike Josh. Bosangisi muke bo pesi commande boko zo yango te, o to loba kité, to lobby. Ils appellent Mike Josh. Moi, na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya. Te, c'est que bien. Ya to ko betela aussi ka boli solo e ko pesa yo pasi na ba chaque fois solo auto betaka. Ezalaka pona ko panza ba famille te. Pona ko nuire mutu moko te, pona ko sunga ka esika ba ndeko basala na mbeba yo ko na mbeba wante te. C'est que bien. Ezalaka ndengo wana. Nde objectif la biso ya ngoyo. Émission ya éveil, ya conscience. Ya comment nango habitude ba jeune fille à mikolo kalesalaka basi ba maman na biso ba neko ba 14 ans 15 ans 16 ans si abali maman 14 ans papa na moi 16 ans mo 17 ans abali déjà vierge non c'est normal mais si comment le là et comment le la mode jeune fille au bas la jeune fille o asa bota déjà moi au bas la jeune fille o asa na ba na mbaye déjà et comment on normal. Et comment on est normal? Pour nani ndengo wana tozonga recours à l'authenticité retour te mes recours parce qu'il y a une discussion seulement entre yango lukela Cardinal Malula de l'époque voilà Makambu tango Mobutu salaka l'authenticité de Mobutu voilà nous devons faire un retour à l'authenticité tout ça va kombo na biso ya kala tout tika la kala ba pelende ba Fiston Longwa ba Jean ba Georges Longwa c'est ça qui vrai parce que on a identité na biso mais Cardinal Malula avec que habité to ça retour te pour ça des retours to ko zonner bien na mabe nous devons faire recours quand on fait recours ça dit que to ça malamu kaka ya mabe to tikité c'est que bien pour histoire dans to vite yango za rendengo wana il faut to fuir dans le passé nous on fouine dans le passé to fouiner dans le passé to fouiner to zui et puis dire que la communauté yango wana maman prophétesse Claire mbote na yo on est ensemble la Suédoise télévision toujours présente merci bonjour maman Chantal mbote na yo on est ensemble Didier Jenga beaucoup la kai kofo autorité morale ba mongo nyo surtout ya monde entier ngai na baksela ye charge ya Jobour c'est que bien commis ya maman Metamu Kendi la femme à la Range Rover c'est que bien na bo sanité mbote na yo Tijan Luchombo un prince à New York ya maman Franc ça c'est la famille on est ensemble commis ya Franc mbote na yo maman Franc on est ensemble Teongandu leader Chilamwina Congolais oya longa pena chômage na mada city na Cape Town mutapesa ka 65% ba congolais misala au combien c'est que bien Oumela Teongandu on est ensemble voilà c'est que bien petite sœur Nathalie mbote na yo na Brooklyn na mada city au combien c'est que bien on est ensemble petite sœur Lise Lise depuis na combien Lise na Pointe-Noire Autant à combien mboka te ngana beka Lise Amanda c'est combien c'est que bien Lise Amanda Oumela on est ensemble voilà et comme on va ba seika ndengo wana ba chef ba so bota so ka boti ale azu mwana akeko tika pa mama na bango pa koko na bango api abandeli finai ndeko to ko beta lisolo toko loptanga kombe ya mutute mais toko sala tout expliquer yo pour comprendre et peigner bino kaka makambo e sala bao toko zo exemple nango
le quoi la Kinshasa lisolo o salami quelque part mais tokozonga nango na Kinshasa enfin la Congo démocratique pona to payer pena yo bien au comprendre lisolo ndenge komi est-ce que vous comprenez ngai voilà ndeko mwasi oyo abotaki mwana na ye liboso tanga boti mwana taka koksi 3 mois 4 mois les 6 mois azui mwana wana akeko pesa pa ya koko na ye en fait pa ya koko ya mwana mais pa ya mama na bango mama jupe mwana abandi kobokola mwana ye kotoyo akei kovanda na papa ya mwana na ye ba vie na ye zongel normal ka ba jeune fille azaki un peu jeune ba jeune fille mwana tikali na ye et pa ya koko na ye et pa ya mama na bango. Par exemple, le Kola est salami na Kinshasa. Bon, il solo est salami na Kinshasa te, et salami quelque part, mais dans to bendi yango na Kinshasa pour na to faire comprendre yo. Est-ce que vous comprenez ngai? Voilà. Moi na tanga tikali pa koko na bango moi andiko Kola, moi na Kola na âge ya 3 ans. Moi na fana na koko na bango, afana rappel sur oncle na bango. Oncle za pa na bango, pour maman na bango yo wana. Donc maman na bango oncle maman na bango mais pas moi na muke zali koko. Est-ce que vous comprenez? Je vais expliquer clairement pour na yo au comprendre. Ba fanda ka koko na bango ye na oncle na bango. Moi na âge déjà il y a 3 ans alors qu'il a 4 ans il paraît koko na bango assis à baby ça qui est a pesa qui est déjà qui ndoki a pesa qui wana basala ka nini ba voyage ka ba kedaka ambiance. Na pêche le exemple basara na Kinshasa mais bakendaka ambiance lokola na Matadi chaque jour bakendaka ambiance yaya basala na avion ta pilote rango ezali mwana wana ya muki oh là là yaya mais bino batongo bosala bagindokisme wana pour nini te vraiment boya na moi kaka na moi pena boye to bana pe kosala ba avion tout ça luka bat oba ko kangla so batu bana ba rein kuna bat ba okata ba rein to luka bat oba ko kangla so mo bondo kuna yoka kana butu bino bongo na biso pasi tangu ba ko kisi mona ko 6-7 ans qu'est-ce qui s'est passé dans l'ambiance mona grand pilote du monde entier siko essence ba soka andeko oncle na bango ndenga ali wana oncle wana abelaka abelaka avec makine esilaka nzoka na butu mwana wana abalukaka ngungi mwana ya seta abaluki ngungi akende amelaka oncle makila soka ameli makila aye kotoyo a remplir na avion na bango ameli makila aye kotoyo a remplir na avion na bango nzoka oncle kotoyo maladi bazongisa makila balemba ya bangungi mususu balelaka na matoyi bazali ya normal te okocha bena fanda peso nguso se vendre la tenga kimaka yo bro o fondateur bro na ngungia boy o kima na matoka oui moi olala izate ya ndeko ba senga ya vo be ngungi aswa kana yo kale lo matoi po olala te to mona yango ngungi msubu na patala ngungi munene ko ba ndenge ningo ba meli pena makile komi rouge moi wana ba ko mela oncle makile ndenge o sakrate siko tango ba makile wana atena avion na bango ale ba pumbwe na par exemple le roi Kinshasa ba ke le roi Matadi chaque jour ambiance donc na butu ba do ya comme chef donc koko na bango azwa ki ba pouvoir nyonso tu ya ye a transférer ki pa koko na bango akoma ki l'idée so ki ba ke na Matadi par exemple kuna Matadi ambiance boîte de nuit ça boîte de nuit ça kuna donc ambiance ba koti meeting na ba pesi ba mitindo et puis na suka nango ambiance yaya lia voler un jour au suka kaka siko qu'est-ce qui s'est passé un jour mwana na baluka ngungi peut très bien amela pe makila abenda essence pa oncle ba tape carburant kérosène na vient na bango ba pumbwe ale ti Matadi ba ko ba pe na Matadi siko na Matadi et ça nzete mo ba kitara na ville Matadi nzete mo akavana nzete wana donc batu batonda ka trop na tongo wana mona moko so muta alembi ayeko fala se reposer ba jeune mabeta ka damu sika wana ya ça rappelle ça okomona bino chaque po quoi beaucoup na kana coin moko boye tokutana na kwa makingandi tokutana na libanga moko sala ka wana bino mo masina ko fana mabanga o libanga o biso to stafara na libanga oyo o biso stafara na coin oyo ya o stafara na coin na moyi na bute ko makani oyebi ta mso za boîte de nuit te bo komi
Et ça, quand l'émission a éveillé des comptes, il y a trop pédé binokaka. C'est là que j'aime. C'est là que j'aime, il y a ça, j'aime. Et puis, tu j'aime, tika commentaire. Tika commentaire, ya bino on a biso, bon s'abonner ko. Bande ko belé do s'abonner té, to ta la émission do s'abonner té ya, s'abonner pas fiston. Plaisir. Papa, tout na maman. Maman, on s'abonne déjà papa fiston. Maman peut tout na papa, on s'abonne déjà. Tout à la rabo s'abonne. Bon, tu as la télévision, joie téléphone na yo. Ya, ça n'a plaisir s'abonner puis radio loco télévision. To s'abonner pour la deuxième chaîne na biso, radio loco TVD. Ceux qui ont ko lien té, benga biso na privé to no lien ozwa. Mais sur na YouTube, radio loco TV2 et comme biso radio loco ma solo, on s'abonner. Bon combien ko to mettre ba solo bo pikili ba kundu ba nzoto, pour ça la biso plaisir. Ya ceux qui s'abonner peut être awa, partager kabia. Au partager, au TP commentaire. Tout le monde toujours va commenter, tout le monde va commenter. Tout participera à l'émission, va commenter. Il y a une ambiance dans ma tête, il y a ambiance. Si moi, je suis à 7 ans, Bali, ambiance qui amela qui trop, ameli trop, doumi, abino, n'enge grand-mère. Atikali ko douma kuna, ana meeting, ngana futa hotel. Mais ça chaque fois, au moment où on a boutou, na moi il ça rappelle la boutou à ndengwana. Nzoka ba hotel pe la rakuna. Moi na abino ngala la ke négocier reposer à fouti hôtel à côté hôtel alala. Ole bisa mama koko na bango ke soko silisi na un hôtel songolo ya kozwa ngai alobelo remonter. Yeka malamo bu à côté na hôtel alala se reposer mukie et puis bazonga. Siko, qu'est-ce qui s'est passé bandeko? Pas si à vos saranate. Yeko la liwana aleki na ena pongi. Siko yo koko na bango peton ambiance sili na ngopa kokoto yo. Koka luki mwana na ya luki koka lui koka moni kokote. Koka kanti lokola ye koko alembaki déjà azu avion déjà azongi na endako. Aya ndoki pas akazoba azongi na endako. Erreur déjà. Ye koto ole sa koko kenasi hôtel la ke olala so aussi si benga to kende alobelo monta ke mamoko. Qu'est-ce qu'il a imaginé? Akanisa ki nini? Kako esprit akoye ba esprit rien. Ake kolala. Koto si koko pa moni koko alemba kenende ça va promettre koko a loué avion. Bato mbutu pena ya mbongo koko a loué avion inde ti aye kozonga. Tango koko azongi na carte na ye akipé pété. Ay bon peut-être ça yeka alali wana. Koko pe alali na ye normal. Nzoka ye koko mwana ya 7 ans atikali kuna na matadi. Vous comprendre? Et soit tikali na matadi. Tongo peta na raté etani. Ya na sa kabinu bato basala makambo na bango e bandaka 0h. N'est-ce pas ça 0h na 3h. Kaka ta muke wana. Yango ko boss na raté chaque fois. Nazo ko bandela ka yango. Heure à prière. Lugara tout ça la prière, banda 23h, banda 23h55, 0h et bête là où la prière. Ataba 0h5 to 10 aussi ici. On se reposer au lali. Na 2h55 les sous entre 2h55 na 3h à ta 10 wana. L'intermédiaire ou intervalle ou ba kota wana ba kuta yo, on s'en a prié. Et ba kolonga yote. Vous comprenez? Et puis on solo tandoto. Oh baso landa babatu. Baso ko menace sala tout au beta bato na obunda. O gagner bango. Na mo ipe o ko sa victorieux. Est-ce que o komi c'est que bien. Na tongo na ngo sikoyo 40 menera bongsa makamna ye kolo mwana mama ya mwana wana ya 7 ans ya mobali. C'était prévu que aya atala mwana atala bango le jour on a tongo wana. Maman komi wana ba 8h30. A comme na 8h30 a bete bango tu porte. Maman bon dia balali malam to lali malam ko so a bengi mwana kombo nani aza wapi. Tiero la mukite neni ono peut-être asa na chambre na yekuna a lembi na yi. Maman ba koti et pas cocotte mais voilà pas na bango maman na bango n'est-ce pas est-ce que vous comprendre à côté à quête na chambre si comme moi là laka à moni moi na finika penado ki drap et na finika mutu drap so ki muta kufi muta lali tout droit boye bo finika drap tine lo mako tine longi moi na finika drap ndengo wana moi na la yemoko moi na finika drap boye qu'est-ce qui ne va pas maman longo li drap asimba moi na nzoto ya moi na moto ya kosakata do soko zo moi na nzoto wana alobi osozo mona nzoto ro mwana kola mutu ya kufa bembe osozo mona nde bembe
mais ils ont chauffé moto ko sarat oh mwana moto boné maman ya ko tana mwana moto boné ni maman na évité bon sans aucun moto bon mais à l'hôpital ah grand-mère yaya lo sambre futaka yaya lo sambre pour la carte oh tozoyaka ko peni yo ndeko to peni yo oboti mwana na yo zalaka na mwana na yo moko lokola mama na bino pe azalaka na yo donc oza mwana na to bébé comment on kobota mwana na yo ozui mwana oke kotike pa koko na ye pa mama na bino non mukumba na yo ndimaki charge azalaka na charge na yo nga na kamwa ka te mususu akamwa mususu oh non papa kutu na bino na mbongo papa leka na mbongo zolanga mwana moko boko elanga na ndeni yaya bakongo balobaka okakala kakana mwana oyo moko zalaka na mwana na yo na pasi na esengo zalaka na ye est-ce que bokomi na esa ko bino loko moko boy papa no koza ndoki na yo mama na olokola yaya na yo ndeko na yo cousine muninga bakongo babaka kiaku kiangani yango ate po biso ba vrai congolais ba mino ko nyoso ba muke munuke tubaki Congo mina semaka Swahili na lobaka lingala chomba chakabiola tu vois ba langue to lobaka muke po biso bana kasa so bazali lelo soki na ko mo konzibote ya uta soki wapango ate ba Florence Ngoi ba ko bima bokomi ba fiso jamba ko mate wana mwana classe na biso. Est-ce que vous commis? Voilà. Florence Ngoi, bonjour, comment tu vas? On est ensemble. Voilà. Mbotenayo, Daflor, on est ensemble. Maman, qu'est-ce que vous l'hôpital? Maman, t'as mon numéro na ndengwana et pesier ko banga a bengi siko mobile na papa ya mwana. Papa, yakana numbangu awa. Papa ya mwana wana za militaire, soldat. Papa yembangwa komi wana tala mwana boy qu'est-ce que tu vas pas nini boy maman solo bani non boke na l'hôpital kaka ah papa tala babino non mwana oyo position le gole bembe boye quelque chose ne va pas donc elle n'est pas docteur et simbati tala ba papa ta esprit moko ki militaire sanga esprit ezata ki militaire mikolo ki policier yo bana ko kidnapper batu o kidnapper batu sa blo o tra barente esprit pendant mbila pene mbila esprit konzo le kola ba commandant l'hôtel na Durban combien commandant l'hôtel voilà le kola ba combattant commandant Guilain na Mada City ya mi José combien là du chef faut ba soldat ndengo ba vrai soldat abirien to que n'est pas prophète moko songolo mosala nzambe asambela nanu et puis to kotala makabe hôpital sima. Il y a un kumba mwana na seta bakena n'est pas prophète d'église moko songolo bakewana prophète à ça mais ça veut dire là au moins l'église mingi obno monaka batonga pena infrastructure fanda nyo surtout nzamba za sukuna te 87% nzamba za sukuna nzamba ta kima bango orgueil kota nzamba kima mais l'église au monaka bakiti ya ko débrier batola ko débrier bakita ko débrier batela ko débrier wana nzamba zalaka nanu prophète asambeli ayesi bango oh mais mwana oyo bozomona oyo azali mwana oyo azali kaka poso ya pamba mwana oyo esprit na ye ezali awa te etikali na matadi avant kutu wana na bosani nazongi mwa nsima yaya tangu mwana aza ndengo wana moto bito papa na bango ye mwana badi koloba no papa mama bomemanga na matadi siko matadi aloba par exemple bamema ye esika nzete wana ezali awotanga na kombo na ko prononcer ngote bomemanga na matadi esika boy oh mama na bango na papa tuni yo to komona matadi ne yo baro bota na Kinshasa par exemple na do ko matadi te et puis kombo zoloba na oyebi yango ndenge nini. To pesi ke exemple bon o ba so na so na ki zanvoe te so ki nzanvoe te so ki wapi mais yo o so tanga komwa ndenge oyebi yango ndenge nini oyebi yango ndenge nini na okenda kuna te o bo me manga akuna oh siko grand-mère azoko insister bo keneka l'hôpital na neni ti papa ndenge ya ko zwana ba kene pas prophète ali prophète ka esi bangono mwana obo mwana oyo eza nzoto ya pamba
esprit na ye ezali bongo na matadi par exemple nesika osoloba wana esika bande koduma wana mwana osoka lali awa na Kinshasa lelo lobi akokufa pasteur to prophète wana ya ba prophète ya Nzambe bazali ba prophète ya Nzambe bazali sosola kaka sosola alobi soki lali awa akokufa bozwa etoko bosomba etoko bo drive bo kumba esika balaki na Kinshasa bof ngana olobaka matadi par exemple esika oyo bamaki ba prophète wana na esika oyo atindaki bango bakabesa esa na durée ya 4 heures du temps 4 heures du temps na kokumba mutuka ngana pesika matadi pour exemple mais matadi peke eza mwa musika bon imagine kaka Kisasa ti combien d'heures pour na okoba kimpese na ebite bo 4 heures ditaka lokolongwa Kisasa te siko kende wana bo kende na nzete moko ezali wana obomo na nzete moko ezali wana nzete ngo esika boye tanga bokoma na sa nzete wana prophète mutazo ko yebisa bango bandeko tanga bokoma na nzete wana soki ka totangi bakomo na histoire oyo mambe robeba yango robeta ngo ba réserve so bokoma na sa nzete wana bozwa etoko botani etoko bozimona bolalisi etoko tango bolalisa mwana etoko bokomona ibu ya ba ibu mbanya mabe bokomona ibu moko asali kola nzete wana tele ibu wana kokima te aose la bino esprit ya mwana bino ezana ibu wana so bokomi wana bomata na nzete kata bapola ibu wana okati poil moko ya ibu okiti bozwi ba maki boso ba maki 4 maki bopandi maki botie maki na sani bobali yango bozwi lisala ya ibu bozwi yango botie mwana munoko 3 fois et puis bozwi bomelisi mwana mai wana bomona mwana bino akolamuka talaka prophète alobi papa kena musala sengi nzela to na bezo louer mutuka boyebo talaka papa soda akiko louer bino to repère mutuka de wate wana ozoloba nesika bokoma 4 heures impossible papa sengi aluki moya mwana mobali talaka bokondo soda ba mokonzi trop dire ataka militaire ba pese ba mutuka na chauffeur alobi yemo ko mutuka papa pena kumba chefang lisolo oyo salami ba série ya koro boni maladi oyo e bane ko ambriye biso maladi oyo temsa mukili bokomi bokomi maladi oyo temsa mukili wana kana mingi ta deba 2019 awa ne lisolo salama histoire vrai bandeko papa pona nini papa kumba mutuka chauffeur abangi abino bazolinga batu babimate disasa mulai oyo bambila wakanga biso papa bitenga mona zambila abeta nzakomba na yale yemo volant batumbi akumba ya kosakata balungwa ki 13h quelque baye ko koma sika na ba 18h30 tanga ba komi pressé wana bazui etoko batie na C batie etoko na C balalisi mwana bataye likolo kaka ndenge prophète alobaki bandeko ibu likolo wana papa mati amoni ibu basa ye ibu osa abnelo ko moko te et puis na soka sakiye soki bosa ndengo wana ibu wana ko pumbwe so apumbwa kei seke mwana bina biki papa mati taka mbila te soda amati likolo amoni bina ibu abenda lisala moko ya ibu akita tant papa ngoma tanzete mama ko to azimaki atina sani ya na kopo abaloli maki to pakiti bazuli sala ya ibu batina kata maki wana bate mwana munoko ngoko mibale misatu et puis ba melisi mwana kaka ndenge prophète ayebisa ki bango to ba melisi mwana sinde mwana bandi kokosola donnez-moi de l'eau pour besanga mai mwana sai ko alembi fatigue parce que mwana zogi pour besanga mai papa fiston batali boye batala boye ibu apumba susute kaka ndenge prophète ayebisaki bango makambo mukili eza terrible mukili oyo bandeko mukili oyo etonda makambo angaye mukili oyo papa masolo sobetela rabino bandeko masolo to beta oyo mukili sana makambo kaka soki bayebisi yo ndoko ndima okoyepo ndima pete ozomona lokola fiction lokola lokuta mais soki esalameli kaka yo ndo comprendre mambo ezaka ya solo Yaya, lokola film boy, histoire vrai. Yango na esa chaque fois yaya osana lisula ko beta ko bomba te yaya radio lokola télévision yangoyo esika to kutanaka et ça le seul
programme, la seule émission où yo papa, maman, va faire la bande, bazo kolanda, pour la souka nango, bako simba quelque chose. C'est que bien. Yaya, osa na témoignage européen ça. Osa na masolo européen ça. Obomba rango pour nini. Obomba rango pour nini. Obomba rango nini. Yaya kana masolo beta masolo. To édifier bande comme ça. Sunga bande comme ça. Peut-être que mon osa inutile pas na yo. Et ko sunga de comme ko songolo. Et c'est comme ko pakala. To mi tunga samarate de soko bengi biso o moto yambite. To ko la pema busy occupé à quelque chose. Soko bengi aujourd'hui sauté comme tout ça matin déco tika kaka message na yo audio o beti li solo na yo comme c'est doit to ko beta yango kaka ndenge olingi to beta pour biso beta ka textement de mutango beta soko olingi to tanga kombo to tanga kombo soki po boy na tanga kombo to tanga kombo te soki na ndengwa bokomi papa fiston to ba merci mwana maki wana mwana bani ko senga siko bloko kolia mwana okinza bapesi mai lokola mutu pema zaki na pema bapesi siko mai ya meli mutu mekitia sengi bloko kolia batala bwe ibu ya kwenda asa susute mwana zongi sikoyo bazui mwana inde kaka la buto balate 4 ans susu baye ko zonga pa prophète asambela abina lingaki afana yebisa bino makamndenge leki bueno na mwana awa asambeli pona mwana na yebite soki ro kindoke longwa kito longwa ite wana balobite biso beta masolo ka ndengona mais ayebisi bango mwana oyo mutapesa ye kindoki koko na bango na age ya mukie pona ni bino ba parents bosana mwana bino ya mbali ya 7 ans bofana ki na ite pa bozuye boki ko tike pa koko na bango yaya torobite ki bakoko nyonso bazaka misala mabete o papa fisal baki bakoko basala te bakoko nyonso te parce que makana nyonso tout exceptionnel la raté mais yebela ka vision yaya mwana za ya yo ozo mwana logo etika pa maman na bino poani est-ce que maman na bino atika ka yo pa maman na bango est-ce que bokomi zala kana mwana na yo na difficulté na sengo na pasi yebaka kozala na oyo ya yo on ne sait pas mutu eba mutema mutu te ozana mutu be mutema na ezate zande oyebite est-ce que bokomi ayebisi bango no mama na bino nde apesaki mwana oyo kindoki est-ce que bosana ya na bino moko boye o mwana kobenga noko abelaka oui ozana ya belaka bazo saka makila bia makila na esila rapona nini pona mwana oyo balukaka ngungi akia meli makila tanga meli makila wana yango ba charger na mutuka na avion na bango bagena osala ambiance sika bagena matadi wana mwana wana atikala ekuna pona neto lobaki wana mwana watikala ekuna pona nini pona ambiance lekaki akendaki kolala quelque part koko na bango kanto ndike ya zonga ki déjà koka mizongeli ya tikali moye ya zonga ezate po mutu amemakaye mutu ayilaka abima to zonga eza koko na bango na makasi na yemoko akoye kokate yango mwana maneko esabino anotaka kombo ya matadi ne sika wana bosambela mingi yaya to sambela pona bana to sambela kapona bana biso ba parents parce que bana ba okota lola na kondima ba parents te bokomi c'est que bien tala moi lisolo o to bomela ki ona tongo alelo yango yaya partager lisolo tselanga ba j'aime partager et puis to s'abonner ko boss na commentaire tende tika commentaire na lisolo oyo yo moni yango ndenge nini merci na bino bolande biso bozaki ebele merci na sponsor na biso Mike Josh. Merci na maman Charlotte Caputo, la dame de fer. Merci na Chris Larise Pelende qui a été du côté de la caméra. Merci na Win Larise Pelende qui nous a assisté. Merci na Claudine Larise Pelende et à toute la famille Pelende. Merci na Marina Umbi, la femme à la taille d'une spaghetti, ni courbire, ni virage, coordonnatrice de la chaîne Oyo, Radio Lokole TV. Na Radio Lokole TV 2. Tout coup, il après-midi pour le numéro sur Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud.
dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte en Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.